Kuna aro tokende kuna ale moyeza ati bakangisa basala soki machine eza te ozokata na epaso epaso eza minu te limi ifo ezala ata mokonzi moko asunga biso nanu te bakonzi vraiment oyo bayokeli biso mawa bakoya kotia biso mwa liboko tokomi na periode mbula bisika tosalelaka tozalaka libanda ndako eza te tole eza te soki machine na musala oyo nde tonyokamaka na kokata na maboko soki akoki amoniki akoki kosunga biso na machine aye kosunga biso napatia nkamba wana balimba boma ngai ngabi te ngai nasalaka nazali mutwa ekeko natayaka ekeko yango c'est-à-dire liboka nde yango oyo yango nazotobolawa oyo bolingi bosalela biso pasi na mboka wana oyo bazokende telengana bazokende tambula kokale bato bazosalere baya pembeni na biso soki baye keno naza na posa na sala musalo tokolakisa ye. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Oh, yo sati. Za. Ukelo ngimoko yaba ndiko nani ya mbona oh yo sati za Bozali belé ya kolanda PSB Télévision magazine na bino oyo et memaka bino bosala ba découverte ya ba réalité ya ba métier ya ba difficulté ya nyonso oyo esalamaka na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo to pesi bino mbote bisika nyonso o bozuli bakuma lamu ya kolanda biso lelo to memi bino bo découvrir métier moko important métier noble. Batu mingi bamonaka œuvre sans que bayeba artiste oyo asali yango. Lelo tomemi bino na découverte ya maboka. Oui, liboka biso nyonso toyebi yango ba mama basalelaka yango batutaka pondu, batutaka ba épices pe biloko ya ndenge na ndenge, mais mingi toyebaka te eutaka wapi esalamaka ndenge nini. Yango lelo tomemi bino bo sala découverte wana ensemble nabiso tozali awa na bandeko basalaka yango mbote papa kombo nani papa papa Kasongo awa tozali wapi awa tozali na quartier Orgaman na commune ya Mongafula. OK. Papa Kasongo musala na yo osalaka maboka. Eza bongo? Eza boye. OK. To sepeli koyamba yo na émission na biso ya lelo.
omeka ko expliquer bandeko bazolanda biso liboka bobandaka ndenge nini ba étape nini o bolandaka pour que ekoma liboka o ba mwa basela na ndako. OK, papa journaliste. Liboka eza nzete. Mais na nzete oyo to salaka liboka eza ba nzete eza différent. Ba nzete oyo neti oyo eza nzete makasi oyo babengi na lingala wenge. Wenge. Ou soit na français bois noir. Tuchaka bois noir babenga bois noir yeba. Nde yango. Awo eza déjà eza morceau. Donc déjà bokati na nzete machine to longoli yango déjà ndenge ezalaka mobimba bakati morceau nango na machine awa sikoyo ezosenga to tailler yango soki to tailler to longoli ba poso ya libanda to sali forme après to trouver na kati nde liboka monani. OK. Neti bo siko o ezomwana ki oza liboka munene o eza liboka munene eza liboka pondu ya qualité ndenge za awa siko avant to poursuivre na ba étape ndenge siko bo sali bo sombaka yango to bokendaka ko négocier na bato bazana ona mapangu bo sala ndeni po bozwa banzete to sombaka ko somba bato ndenge bazotonga neti koto eza cité ya sika bazotonga esika basombi betandi wana basombi banzete ezali tango bazokata biso toye ndambo batekeli biso ndambo mususu basali ba makala. OK. Oyo eza bandambo batekelaki biso poto sala maboka ba branche nango nyonso tu basali déjà ba fulwa makala eza na kati. Siko neti boye bo morceau ya boye koza la combien na prix obino bo sombelaka na prix to sombelaka morceau boye 5000 francs. 5000 francs. Siko est-ce que banzete nyonso basala ngo maboka to eza na ba type ya banzete oyo esala maboka? Vraiment banzete nyonso basala maboka te po eza na banzete mususu eza makasi te na liboka eumela te. Biso na biso penza spécialité na biso ezali na bois noir bois dire oyo ezali ke usali eloko muto asombi yango eke asaleli pasi ezate eza nzeta bololo boye pesi pasi te et puis ekoumela ye na ndako na ye ekosala 15 à 10 ans. 15 ans? Oui. Mais 20 ans. Ah bon? Awa nzeto. OK. Muto asombi apesi biso bongo yake ko tshana ndako 15 ans, 20 ans et 20 ans. Kaliboka moko. OK. Bon. Première étape pour biso ndenge déjà tron eza bakati boye oko longola ba poso alibanda. O meki opesa ngo forme. Bon, deuxième étape, ce que tu as après, au comment ndengeni? Na au comment na forme. Ce qui na commis na. Na moni oza simana déjà. Olongoli hein? To longoli déjà. Ah déjà. Longoli ba. Ezala ki pe boye. Ezala ki boye. Olongoli ya. Longoli boye. Kola to commis na boye. Yango nde awa to suki awa na commis awa. OK. To pusana, to mona troisième étape. To commis awa. OK. Awa na bandi déjà forme. Nazokene na forme déjà. Ndenge ezabo. OK. Kati yango. Che déjà sini nango ya forme. Awa sikoyo. Na banda forme bala moko. De na bandi forme. Forme nango yango. Ah bo sala bon. OK. Nazo sala. Webi masikoyo. Liboka. OK. OK. Bon. To continuer na on a étape. OK. Après ko sala ngo boye. Wala na no to boyi na kati te. Na kati to bandaka nanu ko trouver yango. Ko les anzeta makasi. To ko beta yango na epasoli. Nde na zayi ko beta yango boye. Nde na zo beta boye. Ah. Trouver na kati boye. Soke koti. Et toboki. Une grande partie. Après tu as une étape mon sous. Tu as une étape. OK. Bon. Na juste ciseau. To bandi ko tobola ndenge. Petit azo tobola wana. Ah. Bon. Ba outil nini o bosela na moni biloko ebele soko expliquer biso
outil moko na importance nango. Bon, awa tozaka na tosalela mingi ba barre de fer. Oyo nyonso eza ba barre de fer togumba. Bino mo botaye yango bongo. Biso moko totuti yango togumbi tokena mel ba mele esali forme wana. Bon, o simbe liboso wana esala musala ni. Oyo. Yango ekataka na se po elongola ba salite nyonso tu wana. OK. Yango elongola ba salite. Bon, ya mibale oyo totutaka yango na forme ya ciseau pona kotobola kaka. Ndenge azotobola wana. OK. Oyo ezali kupu-kupu. Oyo bakatela matiti. Ah. Tokati yango, tokena yango na mel, togumbi. Bamele yango, totie minu, nde yango eswaniaka na kati. Waso basilisi osisi kotobola. Kotobola, alendo te tobandi koswani yango na kati kuna. Koyebima liboko. Namoni eza minu makasi, hein? Ah. Ensuite, oyo lime. Pona kopelisa babiloko oyo, soki ekufi minu topelisi lime yango oyo. Bongo oyo. Eza petit rabot. Petit rabot ezali pona koswani finissage ya musala nyonso soki liboko esili po ekoma propre. Na libanda? Na libanda. Oyo. Petit rabot basalela yango même na menuiserie. Ah. OK. Yango oyo. Esili oyo machette. Machette pona kobongisa kokata tutu. Oyo pe instrument ya suka yango oyo epasoli. Epasoli. Eloko tozangi kaka tronçonneuse pona kokata nzete ya grime ya munene nde ezati. Ah, OK. Namoni marteau oyo mba liboso na monango marteau ya libaya. Marteau ya libaya. Bino mo peka bat bosali yango? Marteau tosalaka biso moko totayaka kaka na banzete. Tolukaka nzete. Eza pe kilo, hein? Tolukaka nzete ndenge eza boy. Eza vraiment kilo. Amoni nzete ndenge eza boy. Eza libakuti. Po nzete eza libaku. Nde tokotaye yango ndenge na biso toforma yango. Loboko ebimi koto. Loboko ebimi koto oyo nde komi boy. Marteau. Mais est-ce que soki toboki boy ndenge toboki boy bosela ngo sute? Soki toboki. Eza na facilité to changer mususu oyo tobwaki toluki nzete mususu to fabriquer. OK. Bon, na ba étape nyonso oyo bo expliquer biso. Et ça à peu près combien de jours pour to longwa na nzete to koma na liboka? Vraiment eza kaka journée moko soki déjà bakati yango boy. Na kosala liboka pendant toute la journée liboka moko nete na boa diro. Oh donc na tongo tito ma poko liboka esili. Liboka esili. Poko kutu te 15 heures déjà na silisi. Oh, ah bon. Bon. Na expérience na you. Kosa liboka eza pasi to eza pasi te. Eza pasi. Eza musala eza pasi. Ba difficulté nini yo bo kutana nango na musala o? Ba difficulté to kutana nango awa neti na musala oyo. Soki machine eza te. Ozokata na epasoli. Epasoli eza minu te. Lime il faut ezala. Et puis esengaka pozala à l'aise tronçonneuse soki ezali bakateli bino na machine boye nde kozala mwa facilité pona kosala liboka rapide. Mais soki ozosala na maboko nde eliaka biso ta. Mais est-ce que déjà besoin assistance ou bien lisungi moko ata député to mokonzi moko mboka a sunga bino po musa bozo sala bino pe bozo sunga mboka na musala o bozo sala? Est-ce que besoin déjà ata moi lisungi ya bakonzi? Vraiment ata mokonzi moko asunga biso nanu te. Biso awa toyaki kosala po côté to salelaka. Direction chanter atelier na biso na loba atelier na biso ya munene eza na kati ya université. Université de Kinshasa, Unikin. Toza wana toza batu ebele awa toza ko batu mibale. Toza ki misato même mutu moko a déplacer. Mais atelier munene eza kuna na campus université. Ba professeur ba ya batala kabiso bamona kabiso loko moko basalela biso pe exact.
ba sisa ba yaka ba yeko vérifier même bino ba journaliste bo yaka wana pe bo l'équipe au sali interview na bino pe to mona kana biso mutu oyo asunga ka biso te bana classe pe ba yaka pona ba thème na bango nde ba tinda bango na ba examen ba yepe to pesi bango to lakisi bango talande to sala ka talande ndenge ezali mais iloko moko te zo continuer ko sala pona ba mpia ka talaka musala ezati siko na université sika bo sala wana université mutatia bino wana to esala mandeni pour bozala wana vraiment université atia biso te biso moko to kota kaka na ndenge na biso po to yebi université banzete ezali bakataka pe banzete wana tango mbula pe yaka banzete bukanaka ezokweya olie ke babwaka yango swati bato ya boulangerie baye kosomba biso to négocier na bato ya boulangerie batekeli biso mwa ndambu tokena kwe moko boye tovandi nde tosalaka wana OK bango pe baye ko découvrir biso ke ndenge nini bino bokota awa biso ebite musala ezate lokola nzete ezali toyibaka te mais tosombaka na bato ya boulangerie soki basombi epa na bino bango pe batekeli biso yango nde tozodébrouiller tosalaka place OK mais université asengaka bino mbongo te l'état pe asengaka na ye bino université asengaka biso taxe na ye na ndenge tovandela na mabele na ye ah bon ezalaka combien baagent balekaka soki balobi ke bopesa 20 000 topesaka 20 000 OK par mois soki 10 000 par mois topesaka bon sikoyo est-ce que bo formaka pe boza pe na ba jeune o bayaka bolakisa bango parce que bino boza le rôle à mikolo o boza na sagesse boza na expérience boza na ba technique na bino nde bosalaka mais est-ce que bo partageaka yango pe na ba jeune baza kote ebele bana biso oyo aza na volonté bazali ebele yango nalobi ke kote oyo toza libanda na teli ya munene eza kuna soki bokomaka sur terrain bolingi bomona bino mokeno oyo eza entreprise mobile OK kaka eloko ezangaka biso kaka soutien na bana mike bazali bamikolo bazali OK siko boteka yango wapi kuna esika kaka bosala esika pe botekaka totekaka Kinshasa mobimba toza na place fixe te bamama bayaka basombi epa na biso sur terrain bango babimi bakei kotambusa donc bato batambusaka basomba nde pa na bino basombi epa na biso bango bakei kotambusa OK bon sikoyo neti bon nakozwa exemple neti liboka oyo papa azosala awa soki esili oyo mpe eza liboka pondu ekozala combien à peu près lokola eza boadi selo dire nango ndenge ewumelaka totalaka eloko na valeur nango ndenge eza wana totekaka yango 40 000 à débattre OK donc c'est que na nzete oyo tomonaki liboso nzete ya monene wana esika tobandaki wana seki kozala cher mingi po eza nzete ya monene bon ekozala nango cher mingi te na ndenge toza awa na atelier kaka ba prix yango wana lokola oyo eza lokola mwa muke wana kuna 50 à 45 OK oyo lokola eza na se 40 000 OK mais na ndenge bosala bo se retrouver quand même na musa na bino mwa mbongo pe monanaka vraiment soki banzete ezali mwa mbongo pe emonanaka oyo okoko ezaka lisungi po bana batikali na ndako ba se sauver OK alors bakonzi baotala biso bato ndenge na ndenge baotala biso soki okoki kotala caméra opesa message na yo par rapport ya ba difficulté nyonso bokutana nango nini oyo bakonzi to bato mitema malamu to bandeko kaka o ba s'intéresser na musala na bino nini bakoki kosala po basunga bino vraiment na musala oyo biso tozosala oyo eza musala ya mabete eza musala toboyi tokende telemaka na bakwende bato mususu bazotelema na licheti obombi licheti na poche obando kale bato okata bato ozwa telefone ya mutu awa soki oconcentré osali liboko osali yango meme misato soki oteki yango okende somba telefone okosomba kwanga bana bakolia eloko moko ekoyela yo ezate
vraiment ba oyo bazokendo telangana bazokendo tambula ko kale bato bazo salere ba ya pembe na biso soki ba ye keno naza na posa na sala musalo tokolakisa ye ko sala musala ko zwa pembongo condition ezalaka nini soki neti moto alingi aya biso toza na condition te volonté na yo komesana na yo ndenge oza wana na respect tokopesa yo obandi kosala ndenge ozosala wana ti suka yo moko koyeba ke nazwi mbongo oyo nga nazwi bato balakisi nga musala oyo okolongola meme mwa 20,000 opesi biso tosala nini tomeli masanga esili kuna etikali obandi kosala musala na yo ndenge biso mpe tosala. Ok bon bakonzi batali yo message na yo. Merci bakonzi vraiment oyo bayokeli biso mawa bakoya kotia biso mwa liboko tokomi na periode ambula bisika tosalelaka tozalaka libanda ndako eza te tole eza te soki machine na musala oyo ndenge toniokamaka na kokata na maboko soki akoki amoniki akoki kosunga biso na machine aye kosunga biso soki akoki aya kosunga biso memi bashi na ntango ambula ke ntango mbula ezonoka moye bokimaka eza te bovandi kaka na bashi bozosala baye kosunga biso na bashi. Sur terrain soki aye bainstrument neti oyo mosusu ebukanaka soki akozala permanent ale tolakisi soit bipasoli machette abakisi biso na place wana. Merci beaucoup Papa Kasongo, message na yo eleki nayebite soki numéro ya contact ezali to ndenge nini bandeko bakoki kosala po baatteindre bino. Vraiment numéro na ngai oyo yanga moko nana po nazali banda ya atelier numéro na ngai eza 082 nasalelaka Vodacom 082 55 11 266 082 55 11 266. Voilà. Merci beaucoup Papa Kasongo. Message na yo et komeli bakonzi mboka, j'espère que bako landa, j'espère que bako réagir pe parce que bozali bandeko bozali kosunga mboka, bozo participer na économie ya mboka. Merci. Ndengo sepela ki ko répondre na mituna na biso malgré que tozwi yo penza na moment na ya musala mais o ndimi ko kata musala po okabula maele na bandeko balandi biso. Merci beaucoup. Merci Papa Jean. Yango yo bolingai bobomelanga na ba Congo na Kisantu na koti kasho ya Kisantu na sali 2 semaines pona mais tellement ba yebite bata ba Congo nde sika to lakisi bango nde ba yaka baleki bango l'esprit balaki bango pe na mayele nde yango oyo bolingai bobomela biso me boboma biso te tozongaki deja Kisasa tozala kate Kisasa yango nde biloko to lakisi bino tango mona mabendo oyo ngona kuluna menaza kuluna te mabende na ngai yango nyonso tu natandi awa yango nasalelaka misala na ngai yango ba vastre balime be pasoli yango yo eza awa yango bolinga bobomela biso na ba Congo. Expliquez ça qui ndeni okoma ina na ba Congo ndeni po kenda yosala mutu moko azwaki ngai nakendo sala tellement kuna bwa noir ezali nakendo taye banzete oyo tokomi kuna wote koto banzete zate to bando zonga ti na mboko babengi nani oyo basa ya nani oyo ya Kimbangu Kisantu te Kimbangu te sika Kisantu ba Kamba na mboka Kamba na ye kosenga na mboka moko boye chef servir ngana sani na pesanga place na lilala na bando ko taye banzete oyo to sibasale ya moboka po baliaka bapondu ekomi wana place ezate tango place ezaki te sikoyo chef wana abengi peuple na ye peuple baboma ngai babengai mobondo a partir ya Kisantu ya Nkamba kuna na partir ya Nkamba wana balimba boma ngai ngabi te ngai nasalaka nazali mutwa ekeko natayaka ekeko yango c'est-à-dire liboka nde yango yo yango nazo tobolawa oyo bolingi bosalela biso pasi na mboka wana na balongolenga wana ti ndenge bayaki kokotisa nga kasho
na kisantu awa 2 semaines mobimba na nyoka makipe oya kolele oya mawape epesaki mawo oya pasi peka nyonso to esika ikawana tineba ye ko libérer ngai nde musala to sala nde yango bato ba Kongo nde bola kisaka bango keno musala to sala kande yango yeza coutume ya bayaka esika tolela fufu machine biso ya fufu yango yo machine biso ya pondu yango yo machine biso ya mbika yango yo machine biso ya nyonso to tutaka na maboka nde yango yo esika bakoko nde balakisa biso musala oyo soki mutoza na posa nango tobenga ko yaza courage ya kosala musala aya asala musala oyo tomona bango te bayoka yango soni ya pe biso tobwakisa bango soki otevo elikia ata mécanique bazopesa bazoye kusango adibisala nyonso tu bazoye kusango mais ope toye kusango biso to witi nango na mboka te mais to saleli yango na kisasa toye kolia yango na kisasa nyonso tu pona kozanga misala nde yango wana moyena kendo yibelo kwa mutezate moyena kendo simbelo kwa mutezate yango wana nasaka liboka na ngai. Combien d'années déjà depuis bandi musala? Bon na musalo banda na bandiango ekozala ba 20 ans déjà. Oye koli yango wa pipe nani ndala kiso? Moto alakisi ngango papa leki na ngai po balakisaka ye liboso baye koyakisa ngai apata kisasa. Papa leki bayaya bazawana ndenge peze ekolo kaka nakendaki mpona sa travail na okekutana. Merci Penabino bandeko nyonso oyo bolandi biso bolandi papa Kasongo bolandi explication nyonso o apesi désormais bozala suba ignorante parce que boyebi ndenge nini liboka euta kanzete ba étape nini elekaka ba outil nini basaelaka yango pour que bozwa maboka na banda kuna bino. Merci pour na attention et fidélité au bozo continuer ko renouveler na chaîne Nabino PSB Télévision. Merci na soutien, merci na fidélité, pour continuer ko s'abonner pour agrandir la grande communauté PSB parce que tozawana toujours pour na ko servir bino de partout bisika nyonso o bozali to pesibino. Merci mingi to pesibino lisusu. Rendez-vous na mikolo oyo ezali koya. Alors pour na bandeko oyo bozibiso pour la première fois boyeba que bozali na adresse ya malamu PSB Télévision ezali chaîne oyo epesaka bino ba information générale na République démocratique du Congo, particulièrement na ville province ya Kinshasa. To tambolaka na bino na bisika nyonso pour to faire découvrir bino ba réalité nyonso oyo population kinoise ezali ko vivre ba métier ba difficulté ba découverte ya ndenge na ndenge to sala kango ensemble na bino soki bo sepeli na numéro ya lelo bopesa merci na Aristote Ndombele oazalaki derrière la caméra Orvia Eleko oazaki assistante na biso ya circonstance pour na mukola lelo to pesipe merci na direction générale oazali chapeauté na Richard Mayasi depuis Londres. Merci pe kimia et umela na mabota na bino. balinga bakima yo pona solo mapeka solo mutoki to solo nyonso ya nzoto Komi tungisa te pour solution na yo emonani. Société God Air ememeli bino crème miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na crème miracle pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.